L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain. Mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les Milinga. Oji mamacita, je t'en qui de moi de nous pour toi j't'ai des cimasa. Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les Milinga. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de deviens rage. Quand j'suis dans le bloc, bébé avec je pêche. Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous. Mbote libota nanga mbote na bino. Ouais, naye lisusu ko présenter lupango oyo parce que tolobaki que lupango soki ekiti prix, donc il faut plutôt bandi. Donc lupango oyo nayebi ke totalaki yango 2 jours passés. Ouais, 2 jours passés, mais to sololi na mkolo nango vu que il a besoin d'argent vraiment en urgence. Donc to quitte si yango lisusu prix na ndenge moko boya bien, donc pour kaka ko favoriser ba client na biso ba somba yango. Donc ndenge na lobaki awa toza na monga fula na quartier Mboudi, donc CPA Mouchi, quartier ya Mboudi. Donc bon na quartier ndenge eza bien, quartier ndenge eza propre, et puis eza déjà ya rotongama bazali zali malgré que eza ba nouveau quartier, mais eza déjà ya kotongama bien. Donc a tokomi pembeni ya lupango, donc na lobara liboso lupango total na lupango, bon mona ba construction ndenge ezali total là comme ça bongo to lakisa lisusu entièreté à avenue kobima makadam ndenge ezaleli quoi. Donc voilà quartier ndenge eza prix kitoko ba parte mezo tongama tokotana na lupango. Donc elo to yaki kotala o nazobeta lisolo yango yo. Donc lupango eza 11 mètres sur 32. Donc le lupango eza 11 mètres sur 32. Bon mon avis voisinage c'est très bon. Et lupango eza plat, eza marécagé te, eza ba terrain moroté, y a pas problème non. Donc lupango eza vraiment très bien. Dernièrement tout chaki yango na $45,000, mais à présent lupango ekomi na $35,000 vie urgence mko na wazana yango. Donc tokitisi yango $35,000. Donc eza 11 mètres sur 32, $35,000 à négocier ka mokie. Donc $35,000 ezaki prix to bande ko suka, mais tokitisi lisusu mo mokie. Donc alors bien en tout cas aza vraiment la posa mbongo ba document tout eza en bonne et due forme. Nega to mesana toujours côté que la bino biloko ezalara en bonne et due forme na état moko ya bien. Donc ndena lobaki lupango yango yo bomona ba voisin de bazali batongi quartier ezala courant bien, ezala mai bien, ezala emplacement bien, accessibilité 5 sur 5. Donc kolonga makadam tina lupango ba na makolo ba 3 à 4 minutes à pied. Donc lupango eza na emplacement moko ya bien 11 mètres x 32 na commune ya Mongafula, quartier CPA Mouchi Mboudi. $35,000 à discuter. Donc possibilité ya resomba yango ezali au monani to sololi au mona donc ça entre deux avenues, avenue to côté liboso, avenue Sima place banda ko voisin auto mona oyo ezali. Donc ezali na moi avenue mon présent Sima wana place muro wana ezali. Je crois que le kato mona bon ba les quitter, ce n'est pas un problème. Oyo eza chantier moko abana ko tonga na idée à mise en valeur, mais mise en valeur assez ça qui a répété. Donc tout quand on a idée à terrain $35,000 à discuter légèrement.
Donc idée il y a ngoana wana je crois que toujours déjà idée il y a lupango ndenge ezali idée il y a ba voisin ndenge bazali donc tolinga siko to bima to la qui s'appelle avenue autre côté la quitter parce que avenue msu yango yo autre côté la quitter mais autre côté lingi to bimela pour ezala bantre mi balé mi satu donc ezara selon choix ya mutunde alinga ko côté là ouais donc c'est un peu ça wana a déjà tozobima kobima na biso to sepela mutu nyonso amona ba voisin nde bazotonga ba appartement nde ba voisin bazo sala quartier parce que quartier eza ba quartier moko biloko nzamba sali mikolo donc eza ba quartier moko en construction mais déjà bozomona ba voisin nde bazotonga donc o nyonso eza ba appartement dans le long il y a avenue auto matapoto bimati makadam bomona ndenge quartier eza bien construit donc quartier eza vraiment ya kotongama donc marambutu eza kitoko na ndenge ya bien donc ato mata to bima sikoyo na makadam donc na oetikali bonne chance à tout le monde na ba oba rosa intéressé na bandeli prix $35,000 légèrement négociable. Dimension na lobby ezali 11 mètres sur 32. Donc eza vraiment monene. Ba document tout eza en bonne et due forme. Eza na commune ya Mongafula, CPA Moshi quartier CPA Moshi localité ya Mboudi. Donc bonne chance à tout le monde. Ba numéro eza wana to bengani pona kozwa ba information mususu. Et ça, vidéo numéro 17, il y a moins d'août. Merci beaucoup. Bye bye, au revoir.